Simo Kimbangu mbote na bino banso besika bozwami. Lelo lisusu ndenge zali bomesana na biso tolingi kolakisa bino pe kolobela bino masolo monene na Simo Kimbangu oyo tokolobaka tango nyonso na kati na émission Masolo. Émission Masolo ezali émission ndenge toyebeli yango ekolobaka obele masolo ya monene na Papa Simo Kimbangu pe libota na ye e lingomba na ye mobimba. Kasi na mokolo lelo na kati na émission Masolo ndenge tokuti koloba yango émission Masolo oyo ekopesa makawa bino ndeko Papa Lambert Makwemimo pe na lisungi ya bandeko na biso so tozaka na bona kati na émission Masolo tokomona na lisungi ya Papa Patrick Mongo pe Papa Edizolandonga Papa Tony Diangenda JP Biboko biso nyonso na kati na émission Masolo nde tobongiseli bino na Masolo ya mokolo ya lelo. Ya solo bana Papa Simo Kimbangu na kolobaka ngo tango nyonso bana Papa Simo Kimbangu ezali kaka te ba oyo bakobenga makaba Kimbangu kasi bana Papa Simo Kimbangu esika nyonso zali africain nyonso congolais angolais africain nyonso dali bana Papa Simo Kimbangu nde lelo masolo oyo ezali nde ya bino kasi masolo ya lelo tokolobela thème na ezali nde tokolingi tolobela ezali ke le jour suivant tomoni ke bato nyonso tobandaki kozela bauti na kati na centenaire bakendaki centenaire basi tosepelaki centenaire besika nyonso bana Papa Simo Kimbangu bozali tofetaki centenaire ya papa Dialungana Kiangani moko kati na bana ya Papa Simo Kimbangu pe biso bana na ye na bana Papa Simo Kimbangu na mokola lelo nde tomoni ke na kati na émission Masolo tolobela bino masolo na monene na bango ya Papa Simo Kimbangu yango lelo toye na kozala ngai moko te tokozala na mama na biso mama Fifi Ndongala oyo tokolobela bino masolo ya monene na Papa Simo Kimbangu kasi na thème na biso le jour suivant les jours suivants lingi kolobake mokolo oyo nzambe akosalaka likambo na ye nde na mokola lelo tomonaki biso nyonso na le 25 mai oyo ya centenaire ya Papa Dialungana Kiangani Salomon Papa Simo Kimbangu Kiangani oyo ye moko papa balobaki na biso ke na tango biso tokozala te mwana moko oyo abongami oyo bakolanda matami na biso nde ye wana akotikala akozala na bino et puis esika oyo kiti oyo soki obongama te okokosala 2 jours tokoko vanda na kati na kiti wana te nde na kati na mokola lelo tomoni Papa Simo Kimbangu Kiangani aza na biso depuis papa batiki biso le 25 mai 2016 na centenaire alobaki na biso liloba ye alobaki ke esengo monene nzambe abombeli biso ata kutu bakoko na biso esengo wana oyo nzambe abombeli biso na le 25 mai bamonaki yango te totala kaka biso moko yango wana lelo na kati na émission Masolo pe ye alobi susu promesse ya nzambe na ya mutu ekokani te nzambe soka pesi promesse na ye suka ekokokisa maka kasi mutu soka pesi promesse apesi yo promesse nde bakoki kobaluka na ye yango wana nde oyo atiaka elikia na nzambe na ye nzambe abosanaka ye te yango wana mokola lelo na kati na maloba oyo Papa Simo Kimbangu Kiangani alobaki le 25 nde ngai na bandeko na biso nyonso na kati na émission Masolo nde tokamata na mama Fifi Ndongala nde tokolobela likambo oyo le jour suivant mama Fifi na kanisa mbote na mbote Papa Lambert ya solo mama Fifi ya solo Papa Lambert mbote pe na kopesa mbote na bandeko balandi nyonso ya radio télévision kimbangiste esika bino nyonso bozali na pesi bino mbote mingi. Merci mama Fifi na mbote oyo pesi balandi o bakolanda biso na kati na émission Masolo pe kati na mokili mobimba bana Papa Simo Kimbangu esika nyonso bango bazali to pesi bango bambote mingi pe na kanisa na mbote oyo pesi bango pe bandimi esika bazompa mate bakoti so kati na bandako na bango po to kolanda émission Masolo mama Fifi na kanisa la mokola lelo na émission Masolo ndenge to wuti kolobela yango to kolobela thème na sizali le jour suivant oyo nzambe esika mwana mutu akolembaka nzambe akoya kosalaka makambo na ye nde nzambe aya kosepesa Papa Simo Kimbangu Kiangani uti kolobake mapamboli ezali na muto nyonso mona Papa Simo Kimbangu na le 25 mai mwana nyonso Papa Simo Kimbangu mapamboli ekitelaki ye yango wana thème na biso ya lelo ezali le jour suivant mama Fifi yo koloba na biso nini na kati na thème oyo ndenge tobongisi yango okoloba na balandi na biso nini na mokola lelo. Merci Papa Lambert pour na maloba na kolobani parce que ngai problème na ngai ezali dès le début na makambo nyonso yo koloba les jours suivants Papa Simo Kimbangu na 2007 début à 2016 ce qui
bandimi ya papa Simon Kimbangu ya solo bakotoko yo kaka alobaki na biso ete makambo minene ezali na ane oyo pe papa lokola asalaka likambo na ye te sans ke a prévenir biso apesaki biso nzembo insistaki mingi na kati ya nzembo wana mpona nini kolakisa kaka na bandimi na ye ke ye akolembaka biso te so nayebi nzembo yo moko yebi alobaki botika koyimayima bobanga eloko te donc nakanisa nalobi oyo elobami ete botika koyimayima bobanga eloko te wana ezalaki liloba ya nzambe kati na bana na ye papa Lambert na ebandeli na koloba nanu bon. Merci Mama Fifi na kati bandeko na biso bana pasi mo Kimbangu ndenge tozali kolanda na kati na émission masolo ezali kaka bino kolobela masolo ya monene na pasi mo Kimbangu. Mama Fifi alobi na biso Mama Fifi Ndongala alobi na biso botika koyimayima bobanga eloko te. Totalaka papa Simon Kimbangu kyanga na uti koloba na biso ke mapamboli esengo oyo ya bongisi na bana na ye même bakoko na biso bamonaki yango te. Totalaka grandeur ya likambo Mama Fifi esengo wana oyo ya monaki bana papa Simon Kimbangu lelo ya kolemba yango wana doko na nzembo oyo butoloba na monike tokoko ko tiango beto vendre sango na beto tia nzembo to tia papa Lambert parce que yo po lobi lisusu les jours suivants ngala ngina o mekana ko développer si général ezali kamunene les jours suivants donc bozala ki na jour alelo bo ezali jour o elandi mususu donc soko mekina ko expliquer biso moi kepo ezali moi mbutu mbutelo ba mama Marianne Mafolo. Merci Mama Marianne et Mama Marianne Mafolo ndenge tokutolo bana kati na mboka Kinshasa nde tokei na kati na nzembo wana malamu tosenga na Régie Sika bandeko so pai papa Patrick Mongo oyo azali na bandeko so nyonso bazali na kati na sima bamekana ndo kotila biso nzembo botika koyima yima. Katale jali konyokola bino bana kukulunga Ata komika katale jali konyokola bino bana kukulunga Oshanyili
Merci à solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste to uti ko mona ndenge nini papa Patrick Mongo oyo na mokola lelo azana kat na régie a uti ko tela biso nzembo botika koyima yima to uti ko landa yango na kimia nyonso botika koyima yima bobanga eloko moko te mama Fifi yo mto uti ko lo banzembo wana nini oyo lobina sona kati wana papa nzembo wana sona ko pesa nga sai pona moni vraiment ke nzambe ndenge na lobaka tango nyonso ke nzambe kati na bato ayena ya vandi na ye na bato talaka ka nzembo ezo botika koyima yima bobanga eloko te alobi atako mikakatano ezali ko nyokola bino bokolonga donc papa Simon Kimbangu aza ko rassurer biso alobi aza ko assurer biso alobi ngai naza ko assurer bino ke ngana zali nzambe at bokolonga soki na kela papa Fumalongo lisusu po yepe alobaki yango papa Fumalongo pe tango nyonso azali koloba biso kaka likambo elonga abandai koloba papa Fumalongo pe papa Dialungana azoloba ngo tango nyonso alobi bolobeli ya kala bolobela pe ya bolobeli ya sika bolobela pe ya kala so totali papa Fumalongo pe tango nyonso azoloba kaka elonga donc bango eza nango kaka elonga donc papa yango wana nalobi te nzembo wana botika koyima yima bobanga na bino eloko te sa esengo eza sai na bona na nzambe papa Lambert yango wana kwa oloba. Merci maman Fifi, merci balandi bodoli kolanda biso na kati na émission Masolo ndenge to uti kolanda mama Fifi ndongala auti ko basoto tika koyima yima mais ndenge na uti koloba na biso ke thème na biso mokola lelo ezali le jour suivant soki to lobeli yango to monique ya solo papa Simon Kimbangu tango ya yaki avant kende batunaki ye mama Fifi awa nkolo zo ko kendo tikeli biso nini ya lobaki na tikeli bino mokana nzambe Bible na kanzo yebi yango albaki Bible yango na lelo na kati na émission Masolo le jour suivant to zui na kati na Bible bande ko na ngai to fongola na Luc 7:11 à 16 na Luc 7:11 à 16 kuna mama Fifi ba olobi na biso ke muta komeli biso zalaki Luc azalaki apôtre nkolo Yesu te mazalaka na ye docteur makambo ya komaki akendaki kotuna yango na mama na nkolo Yesu na tozoloba Jésus de Nazareth mais na makambo auti ko baso balobi na biso na kuna na jour suivant bande ko zali kolanda biso ezalaki nde veuve mama moko akufelaki mobali akufeli mobali na ye na kati na lisolo mama wana na Luc nde wauti koloba na so o Luc auti koloba na biso mama wana akufelaki mobali mama wana espoir ezalaki lisusu te amoni ke ndenge mobali azalaki na mobali azana bana sikoyo akosala nini na vie lobi akosala nini pamba te atali le passé bazalaki na ngona mobali na ye atali présent mobali na ye alali batie mobali na kati na cercueil mais ayebaki te ke Jésus azali mwana na nzambe ayebaki oya kosala mobikisi lobi nango les jours suivants maman wana komaki désespéré mais kasi les jours suivants batie mobali wana na cercueil baza ko kene ko kundaye mama Fifi mais tango bakomi na nzela groupe ya batu na cercueil ba mona pe kuna Jésus de Nazareth pe na groupe na ye ya batu bazali koya mama wana espoir nyonso esilaki mais Jésus a tuni mais oyo bazoya na ye kuna nani na kati aza na kati na groupe wana balobi na ye ke tala mutu wana akufi baza na kati na cercueil atali na kati na groupe oyo Jésus yepe chef a peloton ya groupe na ye mais kuna mutu na cercueil mais Jésus alobaki mama tika kolela bakamati cercueil wana bakitisi yango Jésus asalaki nini abimisi alamusi mutu wana le jour suivant nzambe alamusi Jésus alamusi mutu wana pona kolakisa ke mama wana akomaki na donc akomaki ya kolemba désespéré ayebaki sute na kosala nini mais kasi Jésus asalaki nini alamusaki ye biso pe to ko lelo na papa Jésus soko tali ke na Esaïe anosaki yango ke molimo santo akoya totali na Jérémie pe anosaki biso papa Simon Kimbangu toyebi ke le 6 avril papa Simon Kimbangu aye ko lamusa na butu mobimba batu bandimaki te mama Kantondo pasi ya ndenge wana mama Fifi na pasi wana azalaki nango kasi le jour suivant batu bazalaki désespéré ba monaki ke biso esili nango kasi le jour suivant motindami yankolo Yesu obalbaka l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon Kimbangu asalaki nini alamusaki mama Kantondo. Papa Simon Kimbangu mama Fifi abotama le 12 septembre 1800
1887. Donc 1887 au moni 87 papa Simon Kimbangu ndenga lobaki mama Fifi tozana lingomba moko ya kitoko. Mama Fifi ndenge na outi ko lobana biso papa Simon Kimbangu abotama le 12 septembre 1887. Ndenge alobaki ke akobotama lisusu na 1910 avec akobotama lisusu na 1918. Na 1918 le 22 mars papa Diangenda yuko botama avant na mokoto numéro 87. 87 on est dans le chiffre 8 na 7. Papa Diangenda tiki biso na mokili oyo le 8 juillet. Donc 8 na 7. Donc on va donc les jours suivants tozongi na kati na les jours suivants papa Simon Kimbangu aye ko la musa mama ki antondo. Elingi ko lobake biso bana na Nzambe. Na makambo yo tozala kateke tozala na nini teke na bolembu ke lokol papa Simon Kimbangu ayaka kati na biso kasi atiki biso tala pasi ndenge ye na kati na Afrique yango papa Simon Kimbangu azali wapi mais Nzambe eyala bakangi yo na kati na molangi ezala batio na kati na cercueil le jour suivant Nzamba kosala nini akobimisa yo eyala batu batelemeli yo ndenge nini mais le jour suivant Nzamba salaka nini akolongisa yo yangona mama Fifi na yebite na tikilo na nosoko koko baksa na place on a thème na mokola lelo les jours suivants. Oui, merci papa Lambert. Ya solo likamba les jours suivants et za likamune nga kuti na lobango les vrais adorateurs. Ya papa Simon Kimbangu. Pamba te toza ko mona biso mo tozo mwa mokili ndenge ningani. Tozo mona même bisika biso tozali tozo tala bana na Nzambe balembi bato bazali ko se poser ba question. Tata maman a posé mais pourquoi est-ce que Nzambe, pourquoi papa Simon Kimbangu, pourquoi makambo ya boye ezali ko komela biso tata maman tokanisa moné na pas Simon Kimbangu ndenge papa Lambert a uti koloba na biso ete banda 1887 tata molimo mon santo ayela biso kati na mokili aye na biso aye lisusu na papa Diangenda na tango tozali na ye na papa Simon Kimbangu kiangani ndenge na lobi na début na ya nu na biso ete apesi biso Nzembe botika koyimayima eseke ayeba kitina ayeba kete makambo minene koza egoya e ayeba ke bana na mingi ya tata Nzambe bakolemba kasi yo mwana pasi Simon Kimbangu ya lobi yeba mongongo ya tata na yo yeba mongongo ya tata na yo pamba te soko yebi mongongo ya tata na yo te ezali na pasi kasi tolanda Nzembo oyo uti koleka ete botika koyimayima ata komikakatano ezali kotungisa bino bokolonga nga nazokanga makana Nzembo wana nazomitulanga bi pourquoi papa apesaki biso Nzembo oyo papa Lambert pourquoi papa apesaki biso Nzembo oyo les jours suivants ndeka yo lobi apesaki biso moi je crois que na moment oyo bapasi ya wana nde Nzambe asala ka minene oyo mona ke mwana Nzambe alobi Nzambe vraiment azali kati na biso ozomona okokumisa Nzambe na ndenge mususu soki malikambo yeli yote ndenge nini yoko yeba ke Nzambe azala ndenge nini yoko yeba ke papa Simon Kimbangu azali Nzambe molimo monsanto papa Lambert so ikokoki ko bande ko lobana yo pona likambo ya le jour suivant o ezali sujet moko ya psia munene ko pesa makasi ngaso nazokango namona nazomona sai moko nazo comprendre que tout est na passé. Merci mama Fifi na kanisa bande ko balani radio télévision kimbangiste soki tozali ko lobela les jours suivants dali les jours oyo Nzambe asala kalikambo na ye lelo oyo ata pasi ye yo ndenge nini soko tielika na Nzambe tozoko mona le passé makambo elekaki le passé angai bakanganga na famille ongai basalaka nga boy mais les jours suivants Nzamba ko lamusa yo Nzamba ko telimisa yo ezalo botaka te osali ba 10 ans ozala ko bota te mais les jours suivants Nzamba ko sala nini okobota ezala ke ozana ba pasi ngana zoka musala te nga papa Simon Kimbangu kianga na lobi mapamboli na ye na ba oyo bakendeki ba mataki na Yerusalemi pamba te papa Diangenda lobaki est-ce que Yerusalemi ezali te o Yerusalemi ezali kilongo ezali te o kilongo ezali ngana kangisi bino nyonso bozala esika moko yango monaki ke papa Simon Kimbangu azali Nzambe oyo tokoki kokota na doute te azali Nzambe oyo asali makambo ya ndenge na ndenge totala lokola ne papa Simon Kimbangu nana ngo atindaki ye eloko nini ezangaki papa Simon Kimbangu mama Fifi aye na Kinshasa aye kosala musala mais tango azozonga na ba Congo pa ketala bana na ye tala bandeko ne bazo futa ye te et tant que pointeur na société aye kosala na kitambo bazo ko futa ye te ba camarade ne ba yokeli ye mawa balobi malamu to sangisa mwa mbongo to pesa papa Simon Kimbangu po ete lokola azonga ne na mboka lokola azonga akokozonga maboko pamba te est-ce que papa Simon Kimbangu azanga kimbongo mama Fifi
azanga ki mbongo te metala likambo ndenge ezalaki ba camarade na ye basangisi mbongo bapesi papa Simon Kimbangu tango bapesi papa Simon Kimbangu atali kozonga est-ce que papa Simon Kimbangu ayebaka te ke na Kasangulu tata mfumfu atali na kobotola nzombo te ayebaki yango te ayebaki yango po ete bato na basangiselaki mbongo baloba te ke biso nde soki biso topesaki asali asombeli yango nzombo meta mfufu abotoli nzombo na Kasangulu papa Simon Kimbangu azalaki na nini ezalaki ja tracé ayaki batole bazokolo bakeo bato moni na kati na mokili groupe moke bimaki bato so Mfumu Kimbangu tos bakimbangiste basepelaki melelo bazali wapi pamba te basaleli na solo te bayefu bazolobela Mfumu Kimbangu ba te photo na ye liboso fallait ba continuer likamna bango bazaki ya Mfumu Kimbangu bo bazokolobela ingeta kasi bakamati so bakimbangiste babandi ko beta bango babandi ko babomi même ba nini yango tolobaki ke papa Simon Kimbangu oyo alobaki ke oyo nkoleso alobaki ke na tindeli bino molimo mo santu na Jean akotikala na bino seko na seko papa Simon Kimbangu aye aboti bana na ye misato bana na ye misato baboti bana na bango donc bakotikala oyo bakotikala seko na seko yango tolobaki ke mwana papa Simon Kimbangu ezala oza na pasi ezala oza na nini yebaka ke les jours suivants nzambe asalaka nini akosala likambo na ye tolela te ezala pasi yango balobi na yo ndenge nini mama Fifi kolela te na bandeko bazali kolanda biso yebaka ke nzambe akosala bakamusi na ye pate mabondeli nde yango ezali monduki ya mondimi na yango bandeko nanga tozali toujours ka ko continuer na kati na émission na biso émission masolo o tozali kolobya na kati na sujet na biso ete les jours suivants ata komikaka tano ezali na yo lelo ozo yeba te na kosuka wapi ata famille na yo ebwaki yo ata ko bato ba moni yo pamba ndenge batanga to soso to tangene na pisom 3 ndenge ezali koloba kasi nzambe atikaka jamais bana na ye yangwana esengeli na biso to kumisaka nzambe to sanzolaka ye nzambe na biso to yebiye nzambe kati na bana na ye papa Simon Kimbangu kiangani yende kati na biso esengeli na biso to kumisaka ye po ya tika biso jamais epemelo na biso ezali bobele ye neto bombe mina sa loboko na ye yende azali nzambe oyo azali kosala ete biso tozala lelo to tika kolemba mwana na nzambe alembaka te kanisa tata mama ndenge na utei koloba lisusu yo zo sambelo lai na butu bomoni papa ye asaleli ya minene kasi lelo ozomona mikakatano olobi ete nzambe aza poso ko se poser ba question ya solo lisumu oyo tata papa Diangenda azali kolinga te lisumu ya désespoir papa Diangenda azali ko nyonso photo za na konzima lisumu ya mabe oyo ya désespoir alingaki yango soki mukete papa Lambert ya solo likambo yo ezopesa nga esengo moko na kokumisa nzambe pamba te tozali na lingomba ya solo bandeko nanga tozali na lingomba ya solo yo mtozali kolemba telema tata mama obengami elombe obengami elombe babi bisonde bilombe ya molimo tobengami bilombe ya molimo foza tozala makasi pamba te kozala elombe ya molimo eza eloko mukete molimo mosantu aza kobundisama molimo mosantu makamwa minene aza kosalela biso yo za elombe ya papa Simon Kimbangu bongo yo lobi ete ngai ya pete te photo to mériter ngo vraiment to ko mériter on a nini na ko to saka kande balobi na so bolingo to za bana bolingo mibeko pe misala mabondeli nde yango ne kolongsa na kolanda yo ona bingi sama wete lo bingo ezali sena yo ata ko bangu na bango tungi sama Sama, wete lo bingo ezali
suivant. Merci Maman Fifi, merci Balandi ya Radio Télévision Kimbangiste, merci Bandeko ibo pesi confiance na katina émission masolo pona kolanda kabiso. Lelo tolobi na bino ke tolobi na bino biso to kokotanga na Luc ndenge to wutu ko lobango 7 11 à 16 et puis to kolobeli thème de cela les jours suivants. Lelo ato leleli na likambo eleki ya eza ya passé. O leleli na ngo pamba te makamune lekaki ya passé. Maman Fifi, o leleli présent na yo kasi les jours suivants zali ya Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu akolongisa yo. Wana mutayeba ngo te ye moko kam tayeba ngo tango ya salaka ezala relo muta ko yeba ngo te pamba te lelo omoni na toza na témoignage moko ndeko na biso moto no sala na ratelki tozala na ratelki ndeko wana ça fait banda ye na poto ça fait 15 ans ngala yeba te kazaka na mukanda te bandeko na ngai azaka na mukanda te ndeko wana batu bakoma ko critiquer ye yango yo kendaka kamba te pona nini kaka ko filma kaka awa bongo pour ko kene filma kana kamba te mendeko wana alobaka na ye loko moko te batu bako critiquer mais wana ezalaki il est passé mais le présent ndeko wana akomi Papa Simon Kimbangu kianga ni mukanda na Kikongo ndeko na biso moko akena nkamba bapesi ye akena mukanda Papa Simon Kimbangu kianga na lobi na ye soko zongi na lingi na mona ye na jiye aya awa na lingina mbona ye na jiye aya awa ndeko na biso na ya ratelki l'air kaka na ba centenaire ya bandi kolela mais na ko sala ndenge nini mais nzambe tala les jours suivants nzamba sala kalikamu na ye mais ndeko na biso moko boye aya tunya bi oh mais yo lokolo kotsa makamu na préfecture pourquoi que na retourner na préfecture te il parle bi ke ah malamu na kene pe ko kotuna akoma na préfet babi mais monsieur mukanda na yo et c'est basala ngo déjà sala kanango awa tala nzambe oyo biso to landi e sengoza na libota donc nzambe soko landi Papa Simon Kimbangu na solo Papa Simon Kimbangu e ala batu baseki yo ezala batu balobino makama ndenge na ndenge oza na maladi ya ndenge na ndenge ezala bakanga yo na kati ndenge toza na kati na ba famille batu mingi bakanga bango bakwa ko bouger te awa na poto to mema ngambu Mama Fifi ndenge to ya na ba famille bakanga mais nzambe soko tie like na Papa Simon Kimbangu les jours suivants nzambe akosala makamusi na ye yango na to komona ka Satan Mama Fifi ako utiliser ka ba domaine mingi o ezali ko monta biso pasi ndeti domaine spirituel azali ko tala lelo Satan ndenga komi ko kota na biso na domaine spirituel pona nini tala ndenge bato bana Papa Simon Kimbangu bakomi ko wanga na Papa Simon Kimbangu mais Job awanga na kinzambe na ete malgré tout Satan kendaki epai ya nzambe akepa ya nzambe ke Job nenga zali wana soko longoli ba richesse za nango olongoli bana olongoli nini mais akowanga na yo mais Job asalaki nini atikalaki ko wanga na nzambe ata mukolo mokote malgré tout pasi alobaki ezala pasi ezala sengo ndenge Jésus de Nazareth amemaka croix na etina Golgotha comme ça kango na Golgotha abwe atikaki yango te azalaki nango kaka pona nini ayebaki eloko atali kosala Job pe asalaki yango monike Satan azali kokota na domaine moko spirituel ko lembisa biso bana nzambe bana mingi aye auti nkam mendenge ni centenaire ngwe uti ko leka to kanteki ke to kozwa soki ba nini to zui yango te et les jours suivants nzamba sala nini asala kamamu sina ye to zala lokola Job alemba kite awanga mukolo mususu Job ali a étenué na ye Satan zali kota Satan ibika ke alimuni alingo wanga na mais tanga tie nzambe na ngana ko wanga na tamukolo moko te nzamba lobi tale sengo ya mwana Mama Fifi na tiki na nusu ko loba na domaine spirituel soko na mwalika mususu oko ko pa matele loto lobaki les jours suivants nzambe akosa Papa Simon Kimbangu kanga na lobi to komi na pembe mapamboli alobi esengo yo biso to komona bakoko na biso batikala komona yango te liloba ya Papa Simon Kimbangu ekokokisa makaka Mama Fifi pona to continuer ba domaine après to kena domaine moko sur la kasata ko utiliser ka mingi domaine physique tozali komona bana Papa Simon Kimbangu mingi bakomi ko bela ba maladi mingi tozali ko bela maladi moko eza ya biso te ya nzambe te kasi
batu na mokili bazali kokotisa maladi wana. Olobaki na papa na compléter. Maman Fifi kasi pardon maman Fifi pardon. Eza émission masolo na tikile malo maman Fifi toke na domaine physique soko ko continuer na domaine spirituel na utolo ba ya Job na tikile malo. Zo micro. Oui merci. Soki na koloba mbuta na kolobela kalikambu o to moni lelo. To kolobela lobby oui. Oya été leki mais siko makambo tozo vivre nango totala na kati ya lingomba makambo tozo vivre nango bana tata simo kimba ba lembi bazo mituna bazo loba ya on a lobby nga na lobby te wana pesa domaine na kasa spirituel parce que bana batuming ba lembi na makambo ni sozo leka kasi papa na biso nazo répéter so papa simo kimba okiangani ayoki sarabana esonité ya lobaki likamu moko soki papa Lambert oyebi alobaki alobi makambo ni sozo leka suka nango na yebi nanga en place ko sukela na yebi nanga donc to vraiment to bana pas simo kimba on azo telema kasi to telema to za makasi na mabondeli to yeba ete papa simo kimbangu sola zali nzambe to kanisa oyo ya salaki to kanisa ndenga tikaki makamune nyonso aye kati na biso avandi na biso avanda na ye nzambe kati na bato ngana loba ngo nzambe kati na bato aye na ye avandi na biso pa Lambert papa simo kimbangu avandi na ye na biso nzambe avandi na ye bato bazosala bango makambu comme si azomona te mais ya azali sentinelle azali salobi na azali sentinelle ya lalaka na ye pongi te azomona na ye nyonso po batete comme la tango asuka ye moko alobi yango fo likambo ya mwana ya mutu moko na moko yebana yo tata mama oyo tango nyonso bezozali ka ko continuer tozokasa nde papa simo kimbangu azomona biso te kasi azomona na biso to fandi to lembi to komi kokota ba doute to longola nde ba doute papa Lambert so la ko bakisa côté spiritualité to zala nde makasi na mabondeli makasi kaka na mabondeli na tikilo maloba esika tugenda kotelemela eyebani nao kasi tokokisa mokano ndenge nzambe asengi biso toyokani tokokisa yango mpe tokokisa yo bongisa papa baoyo toza mosika toye te biso nyonso toza na kati ya mapamboli wana Oka koyoka mapema pasi biso tokomi te tokendaki te oyo atiaka elika na nzambe na ye akobosanaka ye te na ntango ya pasi na ntango ya bisengo nzambe azalaka na biso ntango nyonso toyokani atuka ndenge kaka Nicodème akendaki komona nkolo Yesu mpona kokota kokondela likolo nasala nini nkolo alobaki nini papa batatu Nicodème nkolo Yesu ayebisa ye abotama mbala ya mibale ebiso tosali nini tobotami mbala boni yango toyeli no totika mabe tosala mala mokili etondi na mabe biso tosala malamu mpo tobikisa milimo na biso Nikodeme bazokende na moi te kasi na butu po bakutana na nkolo basolola bien elelo oyo biso tobotami mbala ya mibale donc tosimba likambo oyo batata balobi na biso yango nde ekolongisa biso eza bolingo mibeko mpe misala tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen merci maman Fifi na kanisa na mokala tata nzambe tomonaka Simeon Simeon atiaki lika na ye na tata nzambe batilaki ye bapoison Simeon kaka omona na Bible mais akufaki te ndenge papa Simo Kimbangu alobi yako bapasi batata na biso bamonaki bapasi oyo soki batata na yo ndenge bakanga batata na yo ndenge yalaki kala bakanga batata na yo na première génération bakangi batata na deuxième génération banoko na yo banini mais na génération oyo les jours suivants nzamba ko bimisa biso
na place bakangaki batata na biso bakangaki ba oncle na biso banini nzambe akobimisa biso. Merci ya solo bande ko balani radio télévision Kimbangiste bana papa Simon Kimbangu ndenge tozali ko continuer na kati na émission na biso émission masolo ndenge to wuti ko loba yango na thème na biso mokola lelo le jour suivant toyebi nyonso nzambe akosala ka likambo na ye ezala pasi exuyo ndenge to wuti ko loba yango bien batu bazali ko sekayo ou bien mokili ezali ko kaniselo makambo ebele kasi les jours suivants ezali les jours oyo nzambe akosala ka likambo na ye. Toko kendeki mama Fifi tosukaki epai tolobaki bataki ya ennemi pambate lelo oyo pasi tozali komona ezali bataki ya ennemi ezana ba domaine oyo tolobaki oyo Satan akolingaka mingi ennemi muta mviongolo akolingaka ko attaquer mingi tolobaki yango ezali ba domaine moko spirituel, domaine physique, domaine social, domaine moral, ezali ba domaine relationnel, ba domaine émotionnel, ezali ba domaine oyo Satan alinga ko attaquer mingi yangwana ezali ko sala ke bana na nzambe balembi. Tolobaki domaine spirituel tolobaki likambo na Job ndenge nini Job ayokisaki nzambe na ye sonité et elle a passé dans la sengo kasi andimaki kosalela nzambe na ye pe awanganaki nzambe na ye te ndenge moko biso bana papa Simon Kimbangu tondimi ko na papa Simon Kimbangu na kolobaka ngo bana papa Simon Kimbangu esika yo zali kotala biso esika nyonso yo zali ozali mwana papa Simon Kimbangu ndenge tolobi ezala pasi ezala batu bazali ko sekayo ezala makama ndenge na ndenge kolemba te zala na elikia ke les jours suivants papa Simon Kimbangu akosala yango tolobaki ke tokotaki na domaine physique toyebi ba pasi o tozali komona na kati na mokili tozali komona maladi ndenge nini ekoti na kati na mokili na tina mosusu te po ete toko kolemba to mona pasi yango na mafifi toyebi te kotikela yo pe mo moke pamba te ngai so na koti na kati na likambo wana ekozalaka mwa esengo pe ekozalaka pe pasi na bato batali kolemba batali komona ete bakomi désespéré batali komona ke mokili pa na bango ndile libanga moka monene kweli ye moyen à s'en sortir etali susute matali ko bosa na ke nkoles mesia ayaki na kati na mokili pa tindaki papa Simon Kimbangu po ete aya ko bimisa biso asikola biso to mona na bato na kati na mokili pe tozala pe lokola bato mususu ne bakozalaka mama Fifi na evite na kati na ba domaine soko ko bakisation nini simani to ko continuer na ba domaine na biso po to ke na kosukisa émission na biso mama Fifi na pesi yo maloba ya solo papa Lambert na mayo lobi ya solo eza makambo minene o etali ete les jours suivants ndongo lobi yango papa Simon Kimbangu soki totali na bolamu ete tolobaka ye kaka ndenge tolobaka na émission na biso ete tokolobelaka bobele monene ya papa Simon Kimbangu tango tokolobelaka monene na papa Simon Kimbangu toyebi ete papa Simon Kimbangu yende aza molimo mosantu yende azali tata na nkolo Yesu Kristo donc tango tozolobela Kimbangu tozolobela bango so royaume de cieux nyonso na kati ya Kimbangu ya solo domaine physique eza likamoko ya pasi ndenge lobi tozomona ba maladie mingi ezoya kati na mokili oyo ezali nango vraiment ya tata nzambe te bana nzambe na tango baza na pasi yangwana tolobi te les jours suivants na les jours suivants na tango nzambe asalaka nde toutai koloba ngo biso nyonso ete papa Simon Kimbangu ngana zo répéter ngo alobi botika koyima po ye nde azali nzambe ayebi nyonso alobaki na biso déjà ke année o eza année moko ya pasi année moko ya mbutu ndenge aloba mama folo na kati ya Congo tango ekoki mbutu donc ayebaki na yeke mais suka nango bana nzambe bakozala na bango kaka na esengo to kosepela po ye ayaki po na kobikisa biso papa Lambert ya solo na moni na isika na nde na zonction maloba. Merci mama Fifi na kanisa pe merci bande ko bozali kolanda biso ndenge tozali kosala émission oyo to bengi yango les jours suivants nzambe akosala kalikambo na ye tozali komona mingi ba domaine social au domaine social oyo Satan socialement tozali komona pasi tozali komona ndenge nini pasi kotina merci yangwana bana papa Simon Kimbangu to soignaka ba relation na biso totika ba semence ya division pambate ba semence ya division yango ezali ko sala ke
biso na biso tozali koyokana te, tozali kokabwana, tozali kolobana makambo mabe, kofundana yango wana domaine wana ezali domaine moko relationnel oyo moyini ezali kobebisa po ete kobungisa bana papa Simon Kimbangu. Omoni esika ba domaine oyo tokoki kolobela yango mingi oyo moyini akolingaka te azali kokotisa pa na biso oyo ezali kolembisa bana papa Simon Kimbangu. Yango wana yo mwana papa Simon Kimbangu ndenge tozali koloba ezala pasi ezala makambo ya minyoko ya ndenge na ndenge tozali komona mikolo oyo nyonso batu mingi bavandi na bandako batu mosusu bazali na batie bango pembeni batu mosusu bazali kolela makambo ndenge na ndenge ba mosusu pasi na maladi ba mosusu makambo ya ndenge na ndenge me mwana papa Simon Kimbangu kiangani soki otie elikia na yo na papa Simon Kimbangu ndenge tozali kolobango na mokola lelo bozali kolanda ngai otie elikia na yo na papa Simon Kimbangu kiangani le jour suivant Nzambe eyali jour ya ye papa Simon Kimbangu akosalisa yo akobimisa yo na pasi oyo ozalaki nango yango wana mwana papa Simon Kimbangu na mokola lelo esika nyonso yo ozali kolemba te ezala ndenge nini lingomba ya papa Simon Kimbangu echangeaka te ezali kaka ndenge yango bakitaki nango na lola bakiti nango na se biso nde batu to changer ba comportement na biso nde batu totika komonisa batu pasi biso nde batu totika konyokola baninga na biso Nzambe nkolo semoso ya lobi linga moninga na yo ndenge yo milingaka mama Fifi na kanisa na yebite soki okoki kobakisa na place poto ke na suka émission na biso pona etomoni ete batu mingi balelaki yango toyi papa Nkodia Fumweto levier na biso oyo le grand conseiller na biso na kati na émission masolo pe papa Mbuta Teyo Kitanu ndenge bazo kopesa ba conseil que il faut koteya papa Lambert ma émission masolo kolobela likambo oyo kolendisa bandipa mate bana papa Simon Kimbangu balembi mais to lemba te lingombe ezali kotambola ki toko koleka po ngai nazali kosepela po ete mutu na mutu azali komonana na bizaleli na ye nde Nzambe tangu nango ekoki azali kolakisa ba oyo tozomona pasi o bakangamaka o baza komona pase na bi botanga yango te lelo tozokokena likambo ya sika nde tokosepela nango mama Fifi natikile malo. Merci papa na malobo pesi parce que ndongo lobi les tozolobela ka likambo ya les jours suivants ndenge na lobi ezali kama monene mena kozonga na malobo tata na biso papa Simon Kimbangu akopesa biso tango nyonso ya lobi nini alobi totonga nkamba pamba te mapamboli na biso ezali kuna ekobikisa biso mboka oyo etonda nyonso ya kitoko eza bobele na mboka nkamba eluselemi ya lobi tosala kaka posa ya tata Nzambe oyo asalaka malamu Nzambe akobosanaka ye te ya lobi lisusu tosala makasi tozala bobele se makasi na mabondeli pamba te monduki ya mondimi ezali bobele mabondeli ya solo alobi pe oyo atiaka eliki en tout cas biso nyonso toyebi yango malamu ete oyo atiaka eliki na Nzambe na ye akoyokisamaka soni soki mokete papa Lambert soki nakoki kobakisa mokende balobi ete les vrais adorateurs de Dieu oyo nyonso yango wana nde elobami ete bilombe ya papa Simon Kimbangu biso tozali bilombe ya molimo mosantu ndenge nalobaki yango na ebandeli teza likamokete tondimaki tolobi tokopesa ye maboko tango tolobi tokopesa papa Simon Kimbangu na maboko eza na PTT solo se bandeko na ngai ya pesi biso déjà fongola lobi bolingo mibeko misala yango kaka nde ekolongisa biso. Merci mama Fifi ndenge mama na mama Annie vita na Londres ndenge kolobaka yango tango nyonso papa Lambert bozala lokola Jésus de Nazareth ye a tango alingaki kokweya po ete na croix na ye kasi atelemaki akendaki na croix na ye tina komisaki yango tina Golgotha yo mondi papa Simon Kimbangu soki yo lembi na mokola lelo nde bozali kotala ngai na mokola lelo telema na mokola lelo papa Simon Kimbangu kenga na lobi tosala musée lobi na biso inauguration ya musée le 22 mars 2018 ya centenaire ya ye moko papa Diangenda Kuntima nde yangwana amemiso musée tala nanu makambu ya moyini ndenga zalaka papa Simon Kimbangu kiangani alobi na biso ke akumbisi batu ya Europe Amerique Asie ose albata poto biloko na bino nyonso ekomi
papa Simon Kimbangu kiangani problème mon côté baza na problème mon côté papa Simon Kimbangu kiangani tala moyini 2 jours après ba bimisi lelo ko mususu ba fenêtre ya poto ezali ko kokana te na makambo yo ya ndaku tandis que nanu kutu mise et comme na niveau ya ba fenêtre te otali pona nini pona ko bungisa bana papa Simon Kimbangu mwana papa Simon Kimbangu muta kosa biso lisusu te et pa yo zali ko landa ngai papa Simon Kimbangu kiangani na mikili mya poto alobi na biso sala nini mise yango wana oyo papa Simon Kimbangu kiangani alobi moto na mutu soki mokolo wana efongami lisusu te yeba part ya responsabilité na yo papa alobi mise ndenge auti koloba yango tanga bengisi bambuta nyonso na Belgique awa na Bruxelles papa Simon Kimbangu kiangani alobi ngai na longoli commission oana te na longoli yango te commission wana ndenge na tiaki yango ezali kaka nde donc bana pa Simon Kimbangu soki ozali kokwea telema bosala mosala papa Simon Kimbangu kiangani asepela na biso oya bongiselaki biso le 22 mars 2018 ekokisama po ete toka kosepela les jours suivants na biso wana ekokisama les jours suivants po ete ngai na yo tosepela ndenge bozali kotala ngai kokosama lisusu te muto ya loka biso akanga biso bande to fongwama papa Simon Kimbangu kanga na lobi to fongola misu so balobi to kanga to sa nini to boya so balobi kanga misu to boya mokonzi na biso kaka se moko papa Simon Kimbangu kiangani ye muta yebi et pas tozali kokende ye muta yepa to wuti ye muta yebi nenga ko bongisela biso nde to suki na émission na biso na mama Fifi to so ko ba susu mwa moke simana yango to remercier bande ko na so bazali ko salisa biso po ete émission na biso moko lelo les jours suivants to suki sawana. Oui, solo c'est solo les jours suivants. Dès que tu le belango, mais tu kende car na conclusion yeme papa Simon Kimbangu kiangani. Na kanisa wana loka papa dit aye ayebi ki Congo papa dit ayebi ki Congo la pongai so na lobe on ko babatana na ngai. Kasi papa dit ayebi ki Congo ndenge nini yemo ko papa Simon Kimbangu kiangani alobela ki likambango pona ko pesa makasi na bana na kasa papa dit soki moyeza yo ko pesa biso nanu lingala po ya bito yeko la Kikongo c'est très important munoko ya papa Simon ya Nzambe Kikongo donc papa dit bois que la biso na côté wana bonga na ko expliquer na lingala na komba tata mwana pe molimo santo papa Simon Kimbangu kiangani le 25 mai makamba lobaki nini abi nselele tatikidi tadi meno manika tudi dinsa na donc tele nselele tatikidi tadi meno manika tudi dinsa. Donc ezalika moko boye mama Fifi yo pesa bango na lingala donc ngai na compléter oyo sengaki merci papa di na kasabiso nyo soto yoki ndenge ni papa di ayebi biso mokonja bule Nzambe molimo mo santo ndenge ni na lobeli biso na ko expliquer binango na lingala elobi boye fourmi azo fina to ko swa minu na libanga azo bebisa minu na ye mais akokoka kolia yango bana tata Simon Kimbangu ata mikakatano nyonso tozomona eskaka azali akotika biso ata moketa bia tako mikakatano ezali kotungisa bino bobanga na bino te bokolonga yango na kasa papa Lambert likamuke na mekai koloba na ba oyo nyonso tozali komona ete na kati na lingo tozo ba makambango komindente ezaka na lingo bateza partout ya mokile ningani ningani bisika nyonso ningani ye moko azoningisa po mbata ndenge nini so to ningati ndenge tokoyeba monene na ye il faut to yeba ete azali Nzambe molimo mosanto to lukaka tango papa Simon Kimbangu soki azali nani azali vraiment solo Nzambe molimo mosanto ayaki na sina soki na komeka koloba na conclusion na nga papa Lambert eza yango wana pona kopesa makasi na bana ya papa Simon Kimbangu likambo mise omulenda ko Nzambe oyo libanga batiaka ngo na 61 mais papa Mfumalo papa Liangenda aye kobanda fondation na 76 pona nini eza programme ya tata Nzambe biso tolobi tofongola ngo na Noël mais Nzambe pe a compliqué alobi te
sika en fait moko tuza koviser 2018 tosala makasi pamba te eza mise ya tata Molimo Santu 1910 alobi akobotama na 1918 Europe aza so na likambo te presque biloko na ye atindi yango sika tofiniki ble kuna biloko nyonso ya tosengaki na Europe esi ekomi nyonso etikali biso oyo ezalaki makasi ebandeli esi tosilisi oyo etikali badali kaka mbala moko tozokende ti na 5e étage tokende kaka epa tozokende na liboso likambo ezali yango tolobi place tokende kotelemela eyebani eyebi ngonga te eyebi mpe ntango te mokolo te me toyebi ke nkembo ezali kosepela mpe ezali tosalaka misala ya Yerusalemi toyebi ke baza kodécourage bino mingi na makambo ebele surtout baresponsable kasi lokuta na bango nselele kwani tabumba etadi me nomani kata sa nsa ndenge nalobi bakongo bayoki fourmi tomona bafourmi mosusu libanga yango oyo me aza kofina yango bie koswa mino me aza kobebisa mino na ye akokoka kolia yango te nselele tabomba tadi me nomani kata sangani kalenda niko lokola bato mosusu tozomona bango bazotelemela makambo oyo ezali ke ya mabe bango bakangami kaka lokuta na bango nzambe azali topesa reta na tata nzambe te totindama tosala misala oyo azali kotinda biso bongo tokobika. Merci Mama Fifi pe merci bandeko bozali kolanda biso kati na émission masolo émission bino bokolingaka mingi oyo bino bokolingaka mingi sala e bandi yango nde tolobelaki yango papa edi yango kana tolobaki musala e bandi no Isalume banda merci papa edi ndenga uti kolanda ngo papa edi alobi misalume banda donc tozali na kati na bana pasi mokimbango tokosenga ka mbongo te tozali côté ya ko évangéliser tozali ko sala rôle na biso ya évangélisation pe na bandeko tomoni ke na biloko tozali ko salela tozana ngo ya kozanga ndenge tobuti kolobango tokosenga pa banani tozalaka na totekaka te tosalaka émission te soki tozalaki émission tozalaki koteka ba émission ba cassette mbele tonga kosala mwambo bonga komona ke ata ndaku moko na nkamba tongai kotonga tokomi émission masolo topesi yango cadeau na papa po totekaka ba cassette mais totekaka te tozali kaka pona koteya kolobela bino masanga pasi mokimbango ya monena pasi mokimbango yango tosengi na bataluzolo la mbote ndenge tokomona ka papa na biso papa Jack Mbuta na mama Julie kuna na Stuttgart na papa Simon oyo badali kuna na Stuttgart papa Simon Mvumbi bodali batoyo boko yeda kapso ba conseil mingi na papa John kuna na Stuttgart topesi bino merci na ba conseil na bino mama Brigitte Kivuta papa mama Mimi na kata papa mama Fifi pe kokoko bakisa soki banani pe o mona ki pe toko bakisa pe papa Kalukembi oyo azokende pe ko sala so musala ozomona omoni na kata nkamba Yerusalem domaine na ye auti poto ba kuna na suka kaka kuna pona ko sala kama papa na weno omoni papa lobaki abandaki kotuna bosala kanini bino ba diaspora moto na domaine na ye biso domaine na bâtiment tozokenda na ko sala likambo ya chantier tozana na domaine na bâtiment papa Kalukembi ye aline anesthésiste azokende na ye kuna pona kosala musala na ye yo pepa yo zali domaine na yo sala kaka domaine na yo. Oui, bambote na ngai ezali na balandi nyonso na bana nyonso d'abord ya papa Simon Kimbangu o bakolingaka yemei papa Simon Kimbangu kiangani bambote na bango mingi pe bambote na ba nyonso baza ko landa émission masolo
oyo ekopesa la melaka eyo ekolobelaka kaka monene ya pasi mokimbangu pe ekopesa la kama bino na papa Lambert pe na ngai ndeko na bino mama Fifi pe na kuna tozali na papa Edi bino mo boyoka ki mongonga papa Edi tango abwakeli biso na Kikongo pe na kopesa mbote lisusu na mama Shimita kuna na États-Unis mama Mimi Shimita na États-Unis na mama Mafolo Mariana na pesi pe mbote na mama Ani tango nazo ba mama Ani papa Lambert azo ba soki mama Ani nini kuna ye moko azo yeba na pesi na ba mama nyonso anje mbote na bango ya mama nanga mama Lolo na pesi mbote mingi pe na pesi mbote na bana nyonso ya Delvaux kuna oyo esika wapi mama Fifi azalaki akolelaki na Delvaux na mbinza Delvaux papa Lambert pe bay banso na yebi bino moko yebi bisika bozali mbote na bino. Merci ya solo na kopesa pe mbote na papa Amalfi oyo azali moko kati na ba cameraman azali na kati na mboka Lyon na papa Makengo pa azali na Lyon bazali batata na biso bazoko salisa biso papa JP Biboko mama Jili Mbombo kuna na Nantes azali oyo moko kati na bapandisango na Telki toyebi pe ba mama na biso ba mama mususu bazali oto tokozalaka na bango tokobosa na mama ndenge lobi mama Mimi Shimita te kuna na États-Unis na Minnesota Edi papa Tony Diangenda tozo komona bango JP Biboko papa Patrick Mongo moko kati na ba tozo sala na bango tozo mona bango pasi nde tosengi na bino nyonso bandeko bozo ko salisa biso bobenga biso toza na posta na bino surtout mama pe Clémence o azali na kati na paroisse à Saint-Denis yepe azali na conseillère na so monene azana posta na Londres mama Clémence Pazali mama Clémence wana mama Clémence Mambu et puis ba révérend pasteur nyonso o bazali kosta sa biso de topesi bino merci pe ba révérend ba responsable ba paroisse o bozali ko benga boko pesa so ba conseil topesi bino merci bo continuer nde eloko tokolo bana bino kaka nde tika ete totelema mama Fifi tika ete totelema na bino petolo ba ete les jours suivants ya bana nzambe ezali pe ya bana Satan ezali donc oyo azali ko monta bana nzambe pasi na mokola lelo ozali ko lelisa bana nzambe yebaka ngo les jours suivants nzambe pe akolelisa yo pona wana nalingi yo oh Kimbangu. Merci mama Fifi. Merci na bande kona biso botika la malamu nde to komi na mbala sima. Thank you.
Merci.